Kulutu Seske Molenga, bonjour. Bonjour. Tokuta na yo awa rapidement na bureau na yo, on a besoin vraiment toyeba parce que ils ont une rumeur moko, bon on a bien un sango, rumeur, je sais pas, tout bien nini et ils ont circulé na réseaux sociaux comme quoi Gina et Fongue n'est plus. Est-ce que Gina Azali to Gina Akufi? Gina Ifongue. Beto, na bien Gina Ifongue. Ngai. Naboite. Ata po panza sango ya moto. Il faut vérifier les bosso. Kukupisa sanka boite ki moto wana akufi. Gina akufi te. Gina est en bonne santé. Quand tu te dis Gina qui c'est ça? Tu as mis sa culture, tu as dit parce que tu na likambaliwa ya lokasa. Tu as na Gina. Mais yo po ki sango alors. Mais na yo ki ango mais sango le ki ya lokuta. Na vérifier ngeli ya solote parce que biso na kati ya association ya Congo Sebene. Ce qui sango c'est quoi? Tu vas en premier. Il faut les bisoter. Pas parce que tu as dit qu'on encadre en France, à niveau, il y a les seuls ici, ma démarche, Congo Sebene, il n'y a pas de s'occuper des musiciens. Il n'y a plus de biso cantanique, bon, on dit que les Camerounais, quoi, il y a mais c'est quoi le banini par rapport à bateau bamemaka azupera information pour copier coller azumba la moro pas partager yango sans vérifier ou ça bateau na nini ou pena mo bien que no babili kamone bo mutakufi mais il y a partagé le rendez-vous na web saboni na ko yeb sabango boye bateau bali ko sa ba rumeur ya lokuta na tinete na bateau pour le peut-être ba vu na habité mais patika Patika pa ngatiza mabe. Ya mabe makasi. Patika. Gina Dompo na santé kitoko. Mais ça fait combien de temps sur la Gina? On a pile les kinanga. On a pile les kinanga motema nanga. Banda nazali nani musicien tali joueur. Ah bon? Mais oui, Gina qui joueur le football. OK. Mais oui! Si je n'ai comme musicien, on a pile petit nanga yandako. Yako sombate. Ikamboye de kapana jangana yabate ndengini. Na kutelema na vitesse. Famille mobimbe kutelema. Donc bato na batika ba rumeur wana. Zaki toko tiza mape. Ça mape. Association Congo Sebene, ezo kendeni. Kitoko makasi Congo Sebene banda to banda kiango tilelo iza koba na ndenge ya bien but nango darani. Pardon? But ya Congo Sebene darani. But nango yali pona ko sangisa ba musicien. Puis pona ko aider ba musicien ce qu'a Julie Kama et puis pona ko landela masolo ba musicien niveau ya Mikanda, tout le niveau, il y a pas droit à bango d'auteur, l'assassin. Petit nango, yangoan. Musala pe musala kitoko. Kitoko makasi. Banda, yana biso sakula zalaki, sakul, nandenge pakenda, tout continue à faire solo, wana, nandenge izalaki. Alors, bah, on dans le monde entier, c'est ce qui a encore eu ça, on n'y peut pas tout 600 habitants. Nous avons créé le Komoko. Tous là, na bolingo. Parce que les Camboyo, il y a comme monisa. Ngana leki, Kingandi, ngana leki, André, et Zana Tina, mon côté. Musique, j'ai le Komoko pour le repasser et Sengo, Nabato. Il y a pour le créer pour le mixer. Il y a pour le créer la guerre. Sur l'andika li solo na tango ba wendo ba laki ti na tango ba franco ba shuro
likambo wana bitumba baguerre bafingani ezalaki te to bakombo ya bato bona bo sans jamais exister. On était toujours des frères et des amis et des collègues. Musicien okije la kufi okomona matanga na mutu nyonso aye musicien nyonso tu akoya musicien Afrique la kufi ti Africa Fiesta bo nyonso ya ngambo bakoya okepe na concert baninga toke na concert à Zeko toke na concert ok just to Afrique to négocier succès ou comment succès bayebi oza musicien tel okokota okofuta tikete okofuta tikete bakotisi yo po tolaki bomoko yanto 5 bomoko wana ezonga na bajeune na biso. Mais est-ce que bino bobenga pe bajeune nango boconseiller bango rôle na bino conseiller est-ce que bobenga pe bango likambo moko papa olobi bien kobenga bango to conseiller bango soki na lobi lolendo yali mabe bango moko bamiyebeli na parmi bamisien ya bango babengaka mikolo misa mokolo alaka te parce que mosala musique eli so okufi nde esili ntango okufi te ozali kaka la preuve on emonaki vieux Frank Lassan asaki nzembo esi tombe esaki succès mais après combien de temps esika la musique donc musique ezali na mbula te j'appelle une époque te succès nde motu ezaka na époque osala succès na yo après esili mais musique eli ti okokende na age na yo lokola baluya mosong bakufana mbula nini mais bino oza komona makambo wana ezosama yo nga natuni question est ce que bozwaka mpe ntango kobenga baleki na esengeli likambo olobi esengeli papa Kantani Boma azokanga amekozwa makanisi mpe wana en tant que président tosangana tomeka kobenga bandeko wana po ekomi grave hein? Tolongola polémique oyo ngai nazali boye ngai nazali boye parce que tolandi na bosolo na Congo bachanteur ya grave. Quand je dis grave, il y a grave, il y a du colo penza peut-être lelo nantozuite obi que ceux qui phénomène moka bimi na katamboka et ça à peu près 50 ans pour la bourgeoisie. Pour bourgeoisie. La petite se voit bien. Très bien. On te la vieux calé. Là tu connais remplaçant a été. Tilelo. On te la Madiata. Tu remplaçant a été. On te la Taboulé. Tu remplaçant a été. Tu la vérité. Toujours on a une toujours un sima. Succès de l'homme sous. Koyeba. Je le comme sous. Parce que, autant de musiciens et tangoana, bah qui est intellectuel. 90% de musiciens wana bah qui est intellectuel. Bah vu que l'ongomba, bah vu calé, bah rochero, bah Majeta, bah Frank Lassan. Nalobaki boye baya na biso kola bafiki longomba bavieux Calais bavieux Jimmy bavieux Nico barochero bametutoro bato wana balaki bato mayele tant biso landi bango toujours qu'il y a des classes tu veux que la musique le carré Lema par exemple à l'université on va le voir le col à Dizzy Manjeko tu vois tout ça qui na époque na batomoko ou mitu na bango bango le bloco tout mon allé loter. Non. Mais pour les comme quand tango yo ya bande ko na biso lelo.
ezosala pasi bamikolongola na esprit wana bolingi bamona bino na vue loka mutu mosu abinanga tala vie alingi asala rando na kimokolo na kikoko ndenge alobi yango mbula nga kumi nango peut-être akoma azwa yango te mais asekinga elingi koloba ke batika eloko ya kosala propagande ya liwa ya moto yeli liseki te yeli esengo te na mitema ya bato wakiki ngandi akufi overifie obengaki ye ozalaki na ye esolinga mpasi koyoka yango tika nabenga jina mekana kobenga ye nabenga jina mpo oyoka yo moko mpo na nini biloko modele oyo ezali mpasi yango oyo yokani tokobenga ye Amikanan. Bienvenue chez Laika Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de message vocal automatisé. Après le bip. Oui, Gina. Allô? Oui, Gina. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, pardon. Oui, Yana Oseskin. Molinga. Ah, likamoni ni lisusu. Onga na yoki. Ah, la méchanceté gratuite, matamukili. Méchanceté gratuite. Mais kobanda ndenge nini? Ah, na évité, na vandaki na ngana ni makambo na TV, na problème à mototé, pe na nyonga mototé. Donc on a bien. Je suis bien portant et puis en bonne santé quoi. Na sepeli. Pambate. Voilà. Na yoki sango na ngami yango nini yango susu ekwela leki na ngai ngana yebate. Ah oui. Tout sur la sigo na va faire na ngai dans nos contrats. Ah, ayebisinga boutu so na ye. Ni bo mayebisinga autu ko so na yo pona tuni pona eba vraiment ce qui est lié solo tout le kuta. Non. Je suis pas là. Les méchanceté gratuite pour l'autre. Je vais dire à Congolais comment la makambo moko. Bon. Je suis pas là quoi. Na sepeli. Merci mon grand frère. Nzamba batela yo lisusu. Amen. Kitoko. Merci aya. Batika na bino ba vie bovik bakenda ba vie filo bakenda. Kira na yo vie. Donc ozati to mema bakoko lo. Kaka ndengo na papa na ngai. OK. Bino moko boyoki. Mungungu ya Gina azali en bonne santé. Obalobi wana eli dukuta. Omoni pona ebisa bien que na kati ya ba génération ya ba ningo baye ngabenga ombaleki te c'est trop dit. Hein? Mutu sasa komi papa aboti bako bakoko asusu mwana mokete. Okobenge na kombo na ye. Okobenge petite. Donc on a respecté bango tilelo, nous tona ba Nyokalongo, ba Gina, ba Pepe Feli. Nous avons toujours na bango motema nanga. Donc motoko ba n'importe quoi na bango, na kondima, voilà ndima yango funa landa na yeba, ce qui y a solo. Donc uyo yoki wana ya lokuta. En tout cas, merci beaucoup, Kulutu Seske Molenga. Merci pour l'éclaircissement. Na monique vraiment epesi batu pe kimi na mitema po batu miso bazo linga baye batu be bazena ba benga partout. En tout cas, merci beaucoup, Kulutu. Il obaso gezani poto 600 biso. Na pesi mbote na balinga surtout
na baleki nyonso o balingaka biso ndenge moko ya roshola loba baleki nyonso balingaka biso bandeko nyonso ezala bawelason ezala olomide ezala fali ezala jibe ezala elombe na biso wasa succès mikolo oyo bango nyonso napesi bango mbote bayeba kosimbana bazala bomoko batika kolanda bapolémike ya bafanatike eza kitoko te. Merci. Merci beaucoup. Voilà.